référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio-Télévision Lissolo, PSV, le combattant de la cause nationale. Soyez toujours branchés et connectés sur la WW. Radio-Télévision Lissolo, votre émission patriotique animée par PSV. Yabiso Yakoyo, Mama Makila. Oh, Mama Makila, Mama Coco, Coco Yamana, Mama Thérèse, Oya Mansele, Papi Sikita, Otompangu, Empereur, Mafumo Lipopo, de Toulouse, les gros pétroliers, Maman Lelekiti. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de James Lee, le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la propre radio de radiolissolo.com. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. Radio-Télévision Lissolo, Maman Nono, Maman Alice, Maman Dédé, Maman Anto, Maman Yamushik la vache, Maman Nono, Maman Alice, Maman Dédé, Maman Anto. Oh, Radio-Télévision Lissolo, voilà ma maman Yamushik la vache, Maman Makila, Elodina Floride, M. Kamanja, Georgette Ntima, et Mounou, Radio-Télévision Lissolo, Ami Edego, et Bruxelles, Erra Sophie, Ombo de Colico, le commandant Ibu, et Suisse-Roulante, le grand pétrolier, le monde Empereur, Toulouse, oh le commandant de Wilcom Pumpa, Radio-Télévision Lissolo, PSV, le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. Soyez toujours Radio-Télévision Lissolo et JDT Soto, Radio-Télévision Lissolo, votre émission préférée, animée par PSV, le vrai. Voilà un Congo. Vous allez toujours brancher sur la WW. Ingénieur Alain Ikoulou, Georgette Ntima, et Guillaume. Radio-Télévision Lissolo, Erra Sophie, Imparigo, Serge Moussimossi, Abusi Saint-Georges, Brooks le Compris, Accroché Saint-Bois, Radio-Télévision Lissolo, Maman Coco, Coco Yapana, l'ambiance, Afidi Sikita, Oton Plombo, Kavumo Lipopo,
Radio Télévision du Solo. Radio Télévision du Solo. Comment Béatrice. Radio Télévision du Solo. Comment Nounou. Et la prof Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Merci. Merci Nobande Kognonso, Bozali Kolanda Biso sur la W Radio Télévision Lisolo. Et salut toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertal. Mon balai est bien. Mokili oyo. Baloba na mokili oyo oluki makambu okomona. Nabanzi na pesi ba femme congolaise. Balisoloise. Na balisolois. Na pesi bino e boto. Surtout na ba chérie ya bientôt. Na pesi bino e boto et sika bozali kolanda biso sur la W Radio Télévision Lisolo. Maman Koko Mbote et sika bozali kolanda biso. Mama ya bane bele. Bolingo na nzambe e fulusa makati na yo. Mama Thérèse Mondele. Mama Bongina Lokumu. Mama Makilango yao. Maman Nono. Maman Nono, la femme combattante de Bundes. Ba Mama Makasi, ba femme combattante na kati ya Bundes. Maman Nono. Maman Dédé de Moshinglaba, femme combattante. Maman Alice. Maman Mobundi. Maman Anto. Maman Mobundi. Ba mama nyonso bozali ko bunda na kati ya Allemagne na pesi bino ba mbote esika bino bozali. Esika bino bozali na pesi bino ba mbote. Ya solo bandeko na koloba boye esika o bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo. Ezali toujours ya bino DSV Diana sous le foot de vous pertal. Mavungu Lipopo de Toulouse. Mavungu Lipopo de Toulouse, Mwana Kenda Sango. Mavungu Lipopo de Toulouse. Pe les grands pétroliers. Mobomintaba. Les grands pétroliers. Mobomintaba. Yayo yango wana. Merci na bandeko nyonso o bozali kolanda biso. Lelo to memeli bino eloko to bengi teme na biso ya motuya na kati na radio Lisolo. Teme na biso ya mokolo mwa lelo to koloba makambo mo ebele. Yango na sengi na bandeko ba congolais pe ba congolaise. Mingi batali singai balobi papa na biso DSV loba. Mais lelo na bombi mwa ndambu me nakobimisa. Na banzi bandeko biso tozali batu oyo tozali molobeli ya peuple congolais bapanzi sango. Nyonso tolobaka tosalaka publicité na yango te, mais tolobaka oyo congolais esengeli akola. Lelo bandeko bokozala pe surpris pamba te, bokozala pe na invité munene pe combattant munene oyo bino boyebi tango mosusu na mongongo bokoyoka ye pambate na mbela.
Na banzi bandeko o bozali kolanda biso lelo tozali na thème. Thème na biso ya lelo o tokoloba ezali tokoloba ba thème mibale. Ba thème mibale tobakisi moko oyo ya ndeko na biso akoya pe akopesa mbela. Lelo peuple congolais tolingi toyeba. Lelo tolingi toyeba nini bolingi boyeba. Alors bandeko, M23. O bobengi M23, cela veut dire que tokoye koloba ba voyou, tokoye koloba ba soda, tokoye pesa ba kombo tout désordre kuna kobomana. Mais tokokama bandeko M23 elobi eza kobunda po na vérité des urnes. Sikoyo ngana kamwe. Nabanzi ndeko nange siko zali soki ozana radio kuna meka kokanga mpamba te eza kopesa ba retour. Nabanzi M23 balobi boye. Biso bitumba na biso tozali kobunda po na vérité des urnes. Ngako tuna kamwe na lobi M23 bazali kobunda po na vérité des urnes. Alors bawiti wapi basoda wana? Alors siko tozo tuna question na ba Congolais. Basoda na M23 bawiti wapi? Bango balobi baza kobunda po na vérité des urnes. Ngai na kolobate boyoka M23 bango moko. Poso ki DSV lobi, bokoloba ke DSV lobi boyoka M23. Après tokoyeba soki ezali mascarade, balingi ba pakola moto nyei to poto na misu ke batu wana bazali kobunda batu ya boye. Toyebi te ngai pe nasali commentaire te, mais bolanda M23 nde boko comprendre mpoke na biso ya mokolo mwalelo. Le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama. Les forces armées de la République démocratique du Congo nous ont attaqués dans nos positions à 5 km de la cité de Roubaré. C'était la 103e régiment, la 106e régiment et la 112e régiment qui nous ont attaqués. Le M23 a repoussé ses forces armées jusqu'à l'endroit où on appelle Tamungenga. Quel est le bilan de ces affrontements? Nous avons tué 25 militaires des forces armées. Est-ce que vous avez enregistré des morts de votre côté? Non, pas de morts de notre côté. Nous avons cité sauf qui peut même demander à la population de Robaré. Nous avons sur l'intention d'arrêter jusqu'à la grande route qui mène vers Goma. Malheureusement, dans le cité de Tamungenga, il y a plus ou moins 14 déplacés de guerre. Alors nous avons constaté que c'est un danger pour nous. Nous avons un peu reculé à 3 km de la cité de Tamungenga. Les FARDC vous attaquent mais n'arrivent pas à vous déloger de vos positions. Comment cette situation va-t-elle finalement être résolue? Oui, justement que nous avons demandé au gouvernement de Kinshasa d'appliquer nos accords, ça c'est les accords du 23 mars 2009. Et vous savez que la condition aussi de vie des militaires des FARDC, ce sont vraiment médiocres, les militaires qui opèrent avec leurs dépendants, femmes et enfants. Ça c'est deux. Nous avons aussi demandé la vérité des urnes, parce qu'aucun développement sans la démocratie. Donc c'est ça en fait. Voyez-vous d'autres affrontements en perspective ce lundi? Oui, justement parce que le gouvernement vient d'envoyer la 8e régiment qui quitte vers Bukavu via Aruchuru. Et il y a aussi les commandos qui ont été entraînés au niveau de Kindulu par les Belges. Ils sont devant nous ici. Donc c'est très grave. Le problème c'est plus qu'il y a catastrophe humanitaire. Comment faites-vous pour vous ravitailler? Comment faites-vous pour résister aux attaques des FARDC? Oui, vous savez que ce n'est pas la masse qui compte, c'est plutôt les hommes capables. Nous avons une expérience et déjà nous sommes dans une zone stratégique. Une zone créée pour nous. Nous sommes dans des montagnes, dans les sommets, et ils utilisent les vallées. Troisième chose, nous avons une détermination ferme. Avez-vous l'appui d'autres forces? Non. C'est ça, nous sommes des Congolais. C'est la population qui nous appuie. Bien sûr, en nous donnant des informations. On aura des FARDC aussi. Il y a les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous fournissent des informations, qui nous donnent des munitions. Donc, vous comprenez que le combat prendra une autre image. Pour nous, nous disons que nous n'avons pas l'appui de Kigali non plus. Et vous savez, si Kigali nous soutenons, nous ne devons pas être ici. Nous devons peut-être avancer plus loin qu'ici. Ça, c'est faux. C'est faux. Nous avons demandé au gouvernement de négocier. On rentre sur la table de négociation. On voit ce qui ne marche pas.
Parce que ce que nous revendiquons, le retour des réfugiés, c'est une priorité du gouvernement responsable. Avez-vous eu des contacts avec le gouvernement formellement jusqu'à présent? Non, jusqu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes à Rutshuru. Rutshuru et Kinshasa, c'est à 2000 km. Bien sûr que l'Est de la République démocratique du Congo sera déchirée par partie parce qu'il y a des groupes armés qui opèrent à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a les groupes locaux, il y a aussi les groupes armés étrangers qui opèrent même à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous demandons au gouvernement de venir sur la table de négociation. Le porte-parole du M23 à Rutshuru, dans l'Est de la RDC. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station Merci Papa Nabiso Mayamba na régie. Bolandi M23. Bango bazali ko déclarer la vérité des urnes. Ouh! Est-ce que M23 basoda ya nani? Oyo, eza compliqué. Balobaki M23 wana. Peuple congolais, sikoyo tokomi na tangu oyo ba docteur Epafras fo batombwama. Baloba. Komi tangu oyo ba DSV baloba. Esengi na tangu oyo tous les combattants aloba. M23 ba bunda baza ko déclarer la vérité des urnes. Alors ndeko yebisanga M23 bazali banani ba congolais sikoyo bato baza ko bunda baza ko senga vérité ezala ya ba urne pamba te ba yibi élection ya Etienne Tshisekedi ye azali non violence bato ba profiter na yango te okoyoka ba récupérateur bakoya kokota na seono ezali ya nzambo mtazo bunda te o ezali ya nzambo te marambo eza pasi metoza kokende bandeko wana ezalaki sujet na biso nano ya liboso tozo senga na ba congolais ya mayele batidie likambu oyo likambu ya mibale ngai nazali nanga mopanzi sango na bomba keloko te pe na bangaka moto te. Déclaration ya communauté congolaise ya ba combattant ya Belgique contre Mbuta Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba balobi baboyi ngai na koloba nanu te mais il faut boyoka nanu bandeko baboyi pona nini. Est-ce que bandeko balobi baboyi alliance wana bazali na raison to baza na tort? Alors ndeko za kolanda biso soki omoni ke bango baza na raison fungola matoyi bayoka, soki bazali na tort alors mema bango pe na nzela oyebisa bango ke non esengeli to sangana na banzi bandeko. Likambu oyo avana tia eloko oyo na koloba makamba liti oyo ba misusu baye na 2 mois, ba misusu baye na 1 semaine, ba misusu baye na 1 année, ba misusu baye na 2 ans. Mais na cadre ba masolo oyo ya radio lisolo ndenge to banda ba masolo elongo na ndeko na ngai molinga mi sinzeli ya peuple Dr Epafras masolo oyo tobebana na kati na diaspora pona nini bandeko misusu bakolobo nga na koloba te nazo banga nga na banga mutu te nazolo ba ce qui est vrai biso na kati na diaspora epanzana pona Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda moto apanza diaspora, cela veut dire que ba radio ya diaspora. Alors makambo nazali koloba naza ko sime ba responsabilité na ngai pamba te congolais linga ko kima makambo menga naza koloba o eza vrai. Moto oya ko contredire nga abengi na kati na radio lisolo a contredire ngai. Honoré Ngwanda moto apanza ba radio ya diaspora. Pona nini na lobi bongo?
na kozala na mokuse na kokota vraiment na moboku te. Tango tozalaka na baninga na ba radio, tozalaka na à l'époque wana tozalaka mingi te. Tozalaka na papa na biso Sinzeli ya peuple Dr Epafrax. Tozalaka na bandeko na biso ya radio Kimpwanza. Tozalaka na bandeko na biso ya Congo Net Radio. Pe tozalaka na bandeko na biso ya Chondo pe Bonsomi. Pe tozalaka na Lisolo. Ekweyaki esengeli to yamba Honore Ngwanda. Na kati na ba radio. Totali, c'est la toute première fois Honore Ngwanda alekana na ba radio ya internet. Lokola kolekana tolobi nini to sangisa biso tu ba radio. Chaque personne ya radio a posé des questions à monsieur Honore Ngwanda. Alors docteur Epafrax Sinzeli pose préparez des questions à yo. DSV préparez des questions à yo. Sandokanda préparez des questions à yo. Raphaël, préparez des questions à yo. Alors, Bino Kuna Pena Chondo, préparez des questions. Alors, Toko Sangi Saba question à Biso, Tozali 10 ou bien 12. Biso ne Toko Tuna ye ba question, ye à répondre, Biso. Alors, Bandeko Botika Nan Ko Benga po Sinzeli a peuple Nana Lobite. Alors, tolobi toko poser ba question. Na kati na biso tozalaki na ben filtré. Batu ya pariko. Bake ba bengi mbang balobi, hey! Soki batu wana kaka ya ba radio batunyo ba question. Keba papa Honore Ngwanda ezali piège. Bako tuno ba question ya kafu. Alors yo kolingate. Basangisa ba radio. Mais tozali na moto na biso moko ya pareko asalaka na radio songolo pakala. Alors, nabanzi esika o ezalaki. Nabanzi ndeko na biso kanga radio ekosala malamu mpamba te eza mwa dérangement ou bien papa mayamba komeka kotia libanda na anzela ya singa. Alors ndeko bandeko na balobi esengeli moto na biso ya pareko ayamba ye. Soki ayambi ye, nde akotuna ba question oyo ya kopakola yo mafuta mpe kolatisa yo ba costume, kosanola yo suki, kotia yo pe ba poudre na elongi. Papa Honore Ngwanda lobi eza malamu, bopesi makanisi ya malamu, nako sangana te na ba radio wana tu esangani. Po batuna nga motuna mibale motuna na mosusu ezali motuna ya kafu mpamba te tozalaki na ba preuve tangible. Ba memi ye esika oyo moto ya pareko azalaki ko anime ayekoli ko yekola ko anime. Ba memi ye bapesi ye moto ya pareko. Tango bapesi ye moto ya pareko ayambi ye. Ba question oyo abandi ko tuna ye. Yako kumisaka ye, yako pakola kaye mafuta, yako kanga kaye ba chaussette, kolata ke ba chaussette pe sapato. Biso esika to tikalaki, to salaki au moins 4 radios, hein? Oyo to salaki na ndeko nanga Epafrax, ndeko nanga Samba Olonga pe Frank Sandoka Lisolo, na ndeko nanga Willy na Congo Net. Esika kuna ezali kotoka, bakimi ba question bazui moto ya pareko. Et l'équipe a même une semaine bandeko. On a zali koloba moto soki a koti a tuninga question na ko répondre sans tabou. Alors une semaine l'équipe kakaboye moto ya yambaki na radio wana alongwe radio wana akei asalipe oya ye. Et comme siko na radio ango kaka kilti ya personnalité ya Honore Ngwanda. Alors lokola ye alingaka bakumisa ye bamema ye na mokongo batombola ye babimisi pe site na bango ya pareko bazui
bakomi na kati na diaspora ba radio patriotique abosani na radio oyo alekanaki liboso ingratitude abosani radio oyo alekanaki liboso oyo bayambaki ye na mutu apariko abosani yango eza radio patriotique te akomi kaka radio boye patriotique radio likembe ezali radio ya comédie radio lisolo ezali radio ya théâtre ba radio nyonso tu etikali ezali radio ya résistance te sikoyo ndeko na ngai bopesanga nanu conseil bayambie na radio ya résistance ye akimisi mutu oyo azalaki na kati na radio wana po aza mutu na ye basala ya bango bakomi kokumisa ye azwi na site na bango akomi ke kaka radio boye nde eza radio ya résistance me ayaki kokuta sinzeli ya peuple azalaki alobi radio na ye ezali ya bapaster eza faux radio lisolo kutu kingani kutu ba faux radio ndeko na ngai yo zalata na place na ngai azali papa oyo asangisaka to mokaboli soki azali moto akosangisa nga ndeko tu naza kosenga akota na radio ezala ya pariko akota ayebisanga ke non geste wana papa honore nzamboko atomba azali vraiment mosangisi ya kitoko pamba te moto azalaki na radio songolo ayambi yo lokola aza moto apariko boyebisi ya kima asala po bakumisaka yo radio eyambaki ekomi radio ya maseki oyo ndeko na yo apariko ake kofongola yo nde omoni yango nde radio ya résistance moza papa malamu te oza papa mabe naza koloba ngo na tie mai na monoko te voilà lit na biso esika oyo tokomaki séparé bandeko misu bakomi kotuna donc baradio oyo ekokuta ezali radio ya résistance te kaka po akimisi mutu kuna ye nde asali ya résistance eske bandeko na ngai nalingi eza ata basali na nzambe bakondane ngai soki ezalaki paster moko moto ayaki asali na église bongo mafinga un homme politique responsable ozokumba bato okaboli ozwi mutu na radio sika azalaki bopesi ye makanisi kende kosala radio po yokumisaka kaka ngai moto wana pe akei radio wana esika moto wana akei yo opesi yango nde ya résistance mais oyo yo olekanaki osumbeli yango osubeli yango boyebisanga honore ngwanda aza moto ya kosangisa bato ou bien moto akokabola soki pe nalobi na tuna motuna mosusu eza kaka grave émission oso nabike na kena ngo ata 1 heure so nalobi na tuna bino bakongolais est-ce que honore ngwanda akima Laurent Désiré Kabila ou bien akima population bakamboyo ngai nalobi te donc bandeko botika nga nano calme po lokola bolingaka ba vérité bokoyoka ba vérité parce que bato balingi misusu baye lelo directement pour alingi kaka akoma kaka combattant akoma suprême ayebi masolo pa ezate est-ce que bandeko bozolanda boyebi ndenge ba combattant babotama makambo eza pasi mena suki sabino wana nano alors lelo toyoki pe toyoka nano déclaration ba combattant ya Belgique nasima nakoleka nepa ndeko nanga sinzeli ya peuple ye ameka koloba liloba oya ye non papa ya na liboso na pesi bana LDC mbote message yo nazo pesa nde bana LDC bayoka toyoki babengisi ni biso bato ya diaspora ata na bakombata babengisi ata mutu moko te se réunir entre bato na IDPS mibale soki na bato ya pareko elingi koloba boye biso toza bato ya pareko te tozali bato ya pareko te yango tolobi toza nsima mpe ya pareko te
aparoke azali mwana Congo bazali bana Congo tondimi na bakoki kosala mpo babunda mpo na Congo mais initiative ya boye il faut batu nyonso plateforme nyonso bacombattant mpe plateforme oyo ya bato ya parti politique oyo bazali ya opposition na kini bazala d'accord parce que opposition ezali te kobenga 2 personnes contrancier na 2 personnes ko ba oto sali union biso tondimi yango te yango totemi tolobi toyebisi bana kini ke biso toyebi makambo wana te toyebi yango te tant que parti politique ya président Etienne Tshisekedi yebi te biso pe bakombata toyebi yango te. Vous écoutez la radio de la référence 3. Oui, dans le même sens que maman Kapinga et le na le baraka les combattants na le baraka on est organisé soyez pas de structure mais nous on est organisé nation sini tant qui message wana to bengi le président de la République et par grâce moko et par simplicité naé à répondre biso à lobby imperium tant on a serré qui imperium na les gars qui n'a pas écran et besoin qui message pourquoi les Kambouya boé na gobenga binoté et à Tuni biso les Kambouya et salami wapi et salami na poto place bozali est-ce que ba invité bino parce que bino ne ba to bobi magala balabala est-ce que ba contacter qui bino batu bundaka na moyi na malili na neige tout ça le président de la République ayebi likambo wana te biso peuple oyo to élire démocratiquement toyebi pe likambo wana te donc bala RDC oyo ba rolanda biso boyeba ke nous sommes le peuple comme vous bino batu bo keneki ko élire président de la République la place na biso nyonso tozana simana bino tozana bino et notre président c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba oyo ye akoloba yango ebiso toroyoka yango ebiso torosala. Vous écoutez la radio de la référence 3 les alliés fiche au banc, le temps que les grands combattants. Botalanga bien Balakin. Balakin. Biso de to aliawa, mutu yoka kaka na vie. Azaka mutu moko, papa na biso Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est allé président na biso, président élu, pour voter qui na opinion voter qui. À part ça, tu as vu mutu souté. À part ça, mutu mususu o azali ke soka lingi alo makambu na ye. Biso to appliquer mon to appliquer en côté pour te éviter. Biso to autorisation papa na biso président élu par le peuple. Mais dans un lieu na papa ngwana en tout cas excusez ngai ngana mwana obeta mso ko zapeta mso leki na yo mais dans un lieu ko lo papa soko lingo sta tamso bo interview mon papa zara na manière bien intéressant à batou to za contact na biso to yeba ni to ko sala ko le ramba la moté o pesa vie na yo biso ba combattant to lingi yango to sepel yango te mais là on a zali ko senga na yo ba Congo baloba yango prophète mo ba Congo baloba yango baloba ke baloba bien que tout vika sendeko mais ni ata yango mo ba difficulté la vie on comprend comment que ah bingai mais n'était le reprenez et retient même ce journée là yo on comprend si on peut c'est longina yo comme le roi nyoka longo on comprend mais nazali ko senga no papa na biso mwana na respect pesa ka yo zana manière pe au respecter ba combattant papa yo vendre la péri papa yo basimba ka hote mais on nazali ko lobaka yango na mamso ko lobaka papa pesa biso quand même valeur na respect et là on a senga yango na sengi ba combattant so mokili ingeta nzaba ozana biso. Vous écoutez la radio de la référence 3 de membre fondateur de MRJ César Mouvement et Jeunesse Congolaise et Éveil. Na combo Jeunesse Congolaise, on s'en zope sambote, na ba Congolais on s'en pe na diaspora mobimba à travers le monde, pe na bandeko ba na Kinshasa au Bakolanda biso, bisika nyonso. Biso to ali to bundaka combat oyo na sima ya ngwanda te. To bundaka combat oyo na combo ya peuple. Bino ba bo na Kinshasa boye baba ndeko bali na poto. O bazali ko bunda. Babengaka nini bandeko bazali kobunda mpona mboka lolongo ya bandeko lisanga ya bakombatant baza kobunda butu na moi à travers le monde partout na bafrique du sud États-Unis Canada Londres babengi nini Amérique France partout ndenge boyebi bamboka bozali tozali kobunda d'abord mpona bino
bino peuple oyo bozali martyrisé, peuple oyo bozali opprimé, peuple oyo bazali koboma butu na moi baza ko violer. Yango biso toza kobunda mpo na bino. Alors sima na bino biso totie président Etienne Tshisekedi ya Mulumba oyo président oyo toponaki mpona akamba mboka. Alors tant que bainitiative nyonso oyo kozwama na kombo na ye te na accord na ye te biso tokoreconnaître yango te. Belgique ndenge boyali wana boyeba yango ezali pays colonisateur ya Congo. Awa ezali base tobengi base aérienne. Cela veut dire que base ya komba na biso ezali awa. Awa monguna ayebi kokota te, monguna ayebi kodupe biso te, babi kokota na base te, po ba détourner avion to basala quel que soit eloko bango balingi kosala. Jamais na yango tolobi boye. Awa na kati ya Belgique, na kombo ya jeunesse, na kombo ya communauté civile, na kombo ya bakombata nyonso, tolobi initiative ezwamaki na France, na kombo soki ya Pareco, na bato mibale ya IDPS, na soki banani basanganaki na butu, toyebi esika basanganaki te balobi na kombo ya peuple, na kombo ya bakombata, na kombo ya président Tshisekedi wa Mulumba, toyebi initiative wana te. Ba distraction toboyi yango. Ba distraction toboyi yango. Oza na idée na yo, oza homme politique, oza na initiative, luka bakombata ya solo, ba tête présente ba mouvement, pona ko sola bango kotala, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'avenir. Mais soki boza koya, pona ko distraire biso, toko pourchasser bino. Nous allons vous pourchasser. Oyeba yango, combat tozo ko bunda, eza combat légitime défense. Eza combat ezali noble, communauté internationale eza ko connaître combat na biso. Soki boye pona ko distraire biso. Bobo ma combat oyo. Toko mettre bino hors état de nuire. Peuple telema, peuple fungola miso, ingeta. Pour la préciser na ba oyo ba koma na ba Facebook. Seule raison oyo baza na yango que baola balingi to sangana te. Vous écoutez la radio. To sangana na n'importe quoi te pour la chasser Kanambe. Parce que nous cherchons à bâtir une nation oyo état de droit et kozala. On ne peut pas faire l'état de droit naba tout oyo ba travailler qui na Adolf Hitler naba oyo basalaka la même chose oyo ba Rwandais baza kosala lelo. On est unis, totikala kokabwana awa jamais na poto bana RDC bolanda tozali ya kotelema tokotelemela mutu nyonso oyo akoluka kosalir le nom du président de la République oyo ataki élu par Bino le peuple biso tozali ba gendarme ya peuple totelemeleli bango oyo nyonso akosakana na kombo ya président akozwa affaire na biso. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio-télévision Lisolo. Oyoki yango, Oyoki yango. PSV. Le combattant de la cause nationale. Number 1. Bolinga te. Number 1. Venez pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la radio-solo.com. Ça y est, il est là. Le voilà. Et voilà. Ah ouais. Nazo seka ndenge nazalia nazo seka. Sans plus tarder na koleka na epai ya ndeko na ngai Dr Epafrax oyo boyoka ye pe mwa kala bo yoka ye. Dr Epafrax na banzi Olandi na bokebi etant que sinzeli ya peuple na pesio maloba. Merci. Matondo mingi nazo yokana 5 sur 5.
matondo mingi papa nangaye diana sulu futu de pouvertal mpe matondo na bande ko balandi mpe bande ko baza kusunga na technique na kanisi bande ko bolingo boyoki ndeko na biso diana sulu futu wazalaki clair na mituna na yende nga yanoli anyanoli eloko nini oyo bimeli biso poasa M23 mpe bitre objectif na bango ezaliete la vérité des urnes bazali ko babimi po na vérité des urnes babimi po na le pays est occupé non po na ko bouter dehors l'occupante mais bango baye po na vérité des urnes ndeko na biso diana zaraki clair. Deuxième point, d'où vient M23 yango lelo to komeka ko nyanola to ko solola penza na to kundolo na bokutu to yeba et puis ndeko na biso diana sulufuto atuni biso mutu atuni mutu na lobiete qui est honoré Ngwanda ala kisimke elo bizaleli ya honoré Ngwanda mutoto za ko wapuye mutoto za ko betela mabutu ko mutoto za ko lobete wi azali mutu aza ko bundela Congo pe misala na ye ala kisi pe na ndenge atuni mutu na diana atuni mutu na lobiete est-ce que Ngwanda c'était rassembleur na bizalelo ya amekaka ko la kisamuke est-ce que Ngwanda azali rassembleur ou azali diviseur azali mutu azali ko sala séparation esika bato bavandi mutu na chimvumbi ndeko na biso diana tuni mutuna mususu ya suka lobiete pona coalition esalemi est-ce que ezali possible na coalition wana ezali possible donc tondi mayango bana diaspora acheli biso ba fichier toyoki ngai sinzili na bino bana nsomi ya Congo pe omoni pe empereur na bino na yei mubimba naza ko témoigner telikambo yo ndeko na biso diana sulufutu awutaki ko la kisawa ya lolenge to beta kimbela tous les radios ya internet ya diaspora congolaise na Europe to sanganaki to lobiete banda butu mbi tina 5h du matin tongo etanela kibiso to lobiete to yambaye to zeliye njokanda beti biso ndif ake kote moko ake ko sala mama na likamu na yeli boko yoka yango sima mais lokola ndeko atuna ki mituno ya pesi maloba na ko kotika ndeko na ngai tanke na yebi vérité ya likambo yo na kotika ndeko na ngai aloba ye moko te nazali temo kilere ya makambo ya uti koloba na bana nano M23 biso to yebi etemboka na biso même nyonso esalemi ba vérité ya une vole ya ba une ye na sima mais mboka na problème na biso munene ba marche na biso ba nini na biso to telemeli ezali ke le pays est occupé to bouter dehors occupant Hippolyte Kanambe na conglomérat des aventuriers na ye ekiri na ye ya barwande ba Rubera Nyarungabo Moïse Bizimakare Zoé et Jeannette Babi Malibanda na mama Sifa soi-disant congolaise comme rwandaise Babi Malibanda ba Olive Malemba Babi Malibanda alors mais tu es comme on a Babi M23 d'où vient M23 bana somi bako sabinote bako sabinote boyoki fichier binomoko et nazali na fichier mususu en direct toujours la Kivu kuna oyo bande ko bake ko tala na l'hôpital po ba identifier bibembe oyo kufi est-ce que bazali ezeli ya solo ya basoda rwandaise ko kumonana pe bawe bazoki ba militaire rwandaise ali bakuti ata ibembe moko ya soda rwandais te bakuti pe mutu moko ta zoki soda rwandais basoda bazoki na bibembe zaka basoda congolais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ya M23 bandeko bazako kosake bazako bunda pona vérité des urnes, c'est des mensonges. C'est des mensonges bana somi ya Congo luzibula meso bo fongola misu bona mukana pongi. Les Congolais d'hier que bafuli awa apareko leloyo vitesse excès de vitesse museleketa le kakazando akeko se retrouver na Kintuka akanisi ezali marchandise ndoka nde bakurwa abandiko beta masolo na bakurwa keba na excès de vitesse. Alors bato ba yesiko na Paris to yebaki nano ba onyoso totako yoka na bakombote naza na respect na bandeko na ngai odombo mama yu mutu mosi Rex Kazadi na ba mususu nyonso ba papa Sheli ya wendo tu ba papa de keke tukemba naza na respect ba komanda Mumba naza na respect mais na dinko yebisa bino eloko moko ezalaki na mouvement moko radio moko ezalaki na Paris radio Congo Net ya Willy Ndebe na papa Pierrot Itela et puis ba combattant we bazalaki kuna ezalaki jeunesse code bana wana nde babanda ko frapper babanda makambo ya frapper ba autorité congolaise. Il y a un jour na longwe bana wana bazaki na bititi soki ba inviter ngai ba kuluwe voiture à ma disposition na hôtel na vandi bien na sali ba course na ngai ba mingai tozaki na conférence na mama Thérèse Lando na Paris to bimi na conférence ba benga ba le docteur
mwana wana azwi likama wana azwi na nzela ya apareko kusanga na candide je ne marche pas mon mémo na candide okeke mwana wana bakati endambu ya poumon soit disant que azaki infecté na poison. Ça c'est un. De deux, na lobi ete ndeko ngwanda ba DSP basangana ki même na Paris na France pour ete basanga basala quelque chose fond commun pour ete mwana moya ko kitana mboka ndeko apanza bango mukolo batako yebisanga makambo même bano ya jeunesse code balobi toko sala likambo boye nzoka na batindikele biso bato boko boye ya pareko na kati na biso soto sala likambo boye nano bimite lobi boyo kyango na site kuna nani amemito zo mituna toyoko yebaka c'est Candide Okeke. Alors bandeko ngwanda n'est pas un rassembleur. Apareko secrétaire général ya Apareko Chungu pasteur Chungu soi-disant pasteur c'est cousin propre à Cheu Kitondo oyo batika ki mutakala oyo azaki mutakalisation na Paris na Angleterre. Bandeko babolingo boye bisanga teke naza koloba bilobela mwanza to naza koloba mingi na lingete to éclaircir situation parce que ndeko nanga jana abimisi page moko ya kitoko il faut boyeba la vérité. Boyeba la vérité tutamula na kobomba bomba makambute. Toyoko sangana baradio esangani ndeko abeti biso mufu penza indifu penza toyoki ye côté mususu. Tolobi mais ça c'est quel genre ya leader tovanda on a ba promesse ezaka na 2000 ezaka na 2005 oh bozela le 30 juin ya 2005 tozeli le 30 juin et lokoto ata ngungi alelite ata étoile pasukite ata like pasukite na Congo toyoko comme le 31 décembre tozeli le 31 décembre ntika elelite lelo toyoko mona wa président Eli aya tango ya campagne aya boy oh soki ba meko simba ta suki ya yaya ba traîner yaya na aéroport ya Njili na Oleko na Kanyama na Bisengimana ti jusqu'à minute 48 nazai kota la montre près ba benga ya Kinshasa na aéroport balbi yo ba libérer siko na yoki ata iloko moko te et comme on pose la marche ya ba chrétien ya ba chrétien les 16 nano kokite tozana no le 14 les 16 nano kokite to moni le côté donc biso to koma kaka bato ya location bato basale loko boye soki génération ngola lingaka sala coup d'état bou nano asalite et bimi na site apareko boye bisanga qui sert qui et qui est au service de qui tatawo Tshisekedi wa mulumba sacrifier ki jeunesse na ye na pona république a sacrifier pe kimpaka na ye ndenga za kokende kokoba na yango pona mboka wana bande kwa tama wate leloyo Moutou wana za rassembleur te je vous dis et je l'assume aza rassembleur na eloko moko te nazalaki ko solo na ye na Skype ndenge tozali boye à tout le temps tango aza ko ya na Bruxelles baza ko tinda bukilo na ye na pasteur wa komi na Kinshasa makolo ko tele baza ko ya na ndako na ngai ko yebisa ngai le président besoin de toi na hôtel tel azo ko malobi mona na keito mona ni conseil ah voilà c'est bien si vous m'avez donné comme conseil c'est bien bote au revoir ndenge wana. Mais tant qu'on a découvrir vérité na jeunesse code na Paris, Christian za na Paris tilelo nani Wilinde Bazali na kanisi même ndeko na ngai Tigre za na Italie mikolo aza na ba vérité mususu ndeko Tigre soko zo landa radio lisolo et sengelo kota po eto onyanola pe papa desve na ko yebiso yete mukolo zali ozo ndeko na biso wana a meka ko yeka ko nyanola po bande ko bayeba muntu azali au service ya nani. Alors kamera yokende kote kuna ouambrouiller opposition ndembo to yoka lelo ba nommer chef à opposition en guise de quoi, en quelle qualité, donc ba nommer et puis sikoyo nani ba oyo ba tika ba pesi mutu na mutu. Je commence à douter même notre frère bien-aimé Jekoko na comme ko douter na parce que ba distribuer bango misala pour tina ko étouffer lit pe ko étouffer biso yango na za ko lobete ba oyo to tikali to za ko bunda kala ingango kala technique kala ingango kala technique bino ba boza ko bimisana ba faux prophète na bino boza ko lobete ngwanda celui qui sera le président de la République eza mawa na bino qui a dit ben donc mawa na bino. Alors bande ko babolingo eloko papa Diana soki mituna ezali na bande ko na oyo mainga na lobby je suis prêt à répondre et j'assume tout ce que j'ai dit nazana fichiawa ya mukolo baradio sanganaki ndenge tata wana kimaka biso atiki biso ki budi azali mutu ya désordre semer de troubles partout où il va azali mutu rassembleur tiens je le dis un type comme ça beaucoup de mutu wa mboka pona kosala nini aleka na radio na Kinshasa lobi na massacre ba chrétien lobi s'il y a 16 morts c'est un problème parce que aux États-Unis et ailleurs il y a des milliers de morts. Vous vous rendez compte?
Et pourtant, notre président Eli a tenu slogan, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais, oyo bato baza kolinga baya bazwa mbongo pa Kabila, po ba étouffé, Tshisekedi ba étouffé nani. Caméra sa côté kuna, mais il aura rien. Libongo tulu. Asimbi touche na carré, simbi dimuna toto touche penalty, caméra za la makasi pona koyamba. Ba combattant toza koya. Toujours kita tango toujours kita tikuna. Oyo salama ki na ambassade awa malgré que zali faute. Ndenge na ibisaki bande ko ete baleki tozala na stratégie. Il fallait pas sitting ezali manifestation te toko kosengela yango autorisation te toko betela ngo tango na baradio te ezali de bouche à l'oreille. Ezalaki wana ambassade ya Rwanda bashituka kaka milange ke ko beta makuna soki ya baisa soki nini ba moto peli na barmoire ba dossier siki oya ko beta bo beti ambulance ye caméra i filmer problème ezate bien kagoulé bo bimi wana bo palangani oye ko ya yesima ba interpeller biso ba oyo ba yebi ke ba leader bazali ba interpeller biso to kei ba avocat bazali c'est tout. Mais tozali ko lobete na mboka na biso kuna ba telema il y a des écoles belges il y a des écoles françaises il y a ba mindele bazakuna et loko nini boza ko zela na Congo boza ko landanga na radio lisolo sikoyo naza ko lobete tozali ko lancer ba lobi makambo ba coupure ya ba billet za ko bima bo lobi ete les 2 marches mais naza ko senga na bino bande kunyo tozana ya sport bo ko landa radio lisolo na lobi nazali apona ko dévoiler ba stratégie te ba stratégie zali belé faut tout vendre tout solo na bokuto alors na ko lobete tozali ko senga ete bo boycotté d'abord ba Western Union ba voiture yo moto so chaque voiture tika voiture e vendre donc ça va être na garage et kende nanu te ba chauffeur kuna ba syndicat ba chauffeur ba syndicat ya ba médecin ba syndicat ya ba professeur ya université ba syndicat na niveau nyonso tout ya hôpital tout tozali ko senga bino ete bo décréter grève générale le 25 juin jusqu'au 5 juillet total ce que moi ndeka ki mamboka wana te ce qui peut bambongo ke ite bande ko bino ba oyo bozali ko tinda code manifestation za lobby na après-midi bande yo lobby ko tinda code na 10h est-ce que mutu wana ndeko na wana kena manifestation non à cause de la code mais bande ko to supprimer nanu biloko yo totika nanu to sala ndenge basala ki tango Laurent Désiré tango crise ko taki boye bato ba se souleva ki contre ba Rwandais alors mboka ezali occupé M23 c'est des mensonges ezali je ya Kanambe baza ko sala ayebi ce qui se passe aza ko pesa ba soda na biso minduki ya K12 mais milition ya munduki mususu ndi yango baza kokita boyelo kwa kosala ezata beta boyezo bimate kaya rien bazo kata bango mitulu ko la pai M23 wana ezali je ya politique Kanambe matata pognon la mère menteur ba nyonso wana ezala bazakari sakara de kunta sumana nganda ezala bakoko wa dondo ezala bambuta muntu kizengi ezala bakimalmalu ezala bangoyi kuluna nyao ezala ba Francis Colombo wana je na bango yango wana bangwanda we baza ko jouer intermédiaire wana tile lo la balakation est-ce que biso to vivre na balakation bana na biso baza ko ya to tikela bango nini alors tout élément comme un seul peuple oui na biso ezala oui non ezala non président na biso tango impériaux ma sali vidéo to moni yango leloyo ce que les Cambodgiens ezala ki ya solo il fallait ba mona président d'abord mais oyo ezali loko moko oyo ba chantage oyo ba kokoko sibiri yango akoko même bango même loin boyebi ke moto azali non violent bokamati photo na botie oyo tolingi to sala siko makambo na banzete comme si il est d'accord avec vous bolingi boko sabanani les Congolais d'hier ne sont pas d'aujourd'hui hein donc to sito komba to kemba et surtout moto lokola ngai sinzili ya bana somi empereur aumônier je suis toujours toza kolanda bino à la lettre partout bozoken toza na bino cette fois ici les chiens à bois la caravane ne passera plus un fruit tombe que quand il est mûr mais cette fois ici politique ne dirigera pas le Congo pendant 5 ans donc kibudi to comme une opération mboa soit mboa donc to comme sikoyo njokumbangu ngubumbangu voilà papa Diana na zongi sina no maloba soki mitune ezali pa bande. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la transfert
Radio Luxembourg.com. Ça y est, il est là. On a lobby ndenge tobandaka misala ya bengunduka Empereur Epafrax boyoki abeti lokita pe abeti mbela ayebisi bino ke no DSV abungi ou bien DSV alobi bosolo oyo docteur Epafrax alobi abungi ou bien alobi bosolo parce que biso tango masole bandaki biso moto toyebi premier jour oyo Honoré Ngwanda alekana na ba radio périphérique elingaki kozala ndenge nini pe ndenge ba camouflaki biso elongo na Candide okeke mpe na elongo na bandeko ya Pariko mpo basangana basala oya bango mosusu pe ko négliger baninga kobimisa oya biso ezali tanga tangalala tanga comédien na sepela na biloko na yenga betaka jour tokozwa mo opportunité tokoyamba e nakoleka na epai ya Odon Pambu le grand dépositaire oyoki sinzeli ya peuple pasola mpoke soki motuna tuna soki mpoke pasola po sinzeli azali aza kotala bino na misu mibale pamba te mboka na biso ekende te e boto Odon Pambu boto DSV diana sur kutu boto mingi boto apesi pe sinzili ya peuple congolais bambote place azali namoni pe ami Boucher Renata bambote pe balami sur radio solo na tango DSV je pense que la histoire oyo beti omoni na ibsara bato histoire ba changera ya moté mais nga na koninga pena na vande ya mingi makambo ezobeta te parce que ça histoire vraie oyo biso tout oyebi bato bandai kokota na ba radio kala mais le problème ezali ya makambo ya ancienneté te mais le problème ezali ya makambo ya koyeba pourquoi moto aza koloba omoni eloko osali lelo mpa na nga na moni eza bien mpona nini parce que moni eya teke bato mosu bayesika mosu bayekala wana pene etalaka mpenza te mais le problème ezali esprit ya moto oyo azobunda est-ce que azotatone ou pas c'est là ekomema biso ya koloba ke ezali bien to refléter quand même l'histoire ya lobi to refléter image ya lobi lelo par rapport ya histoire ko moto a comprendre donc on a se faire comprendre na bato ba comprendre ça dit que kolobela ke ancienneté na kata combat eza mabete mais toza pena na besoin ancienneté te tu as la besoin de baisika te mais toujours parler na esprit maintenant oyo twazanango par rapport à la position ya makambo ndenge eza komarche pourquoi na lobi ndenge wana soki okomi ozongisa histoire na nsima oloba parce que lelo motu mosusu aza comprendre langage nini azoyeba te towuti ya po tokomi yapi eza lokola nga papa odon nakoka kozala moyibi napesi exemple na nga moko nakoka ki kozala moyibi mais on a bon mani lelo je pense que moto ayeba ngai 20 ans passé à on te que est-ce que papa donc on a vraiment joué le vraiment manzambe est-ce bon mani surtout que nandi ko bon mona te kaka moto ayeba ngai 20 ans passé à kozongi sa histoire na ngai po etalisa ngai te bon mani te mais pour nanga lelo o zandeni sinzi la pepe yake na côté na ye ngai na koloba na oyo ngai na zo résumé makambo omoni na obana le tambwa ba ya M23 bande kwa mususu wana c'est trop izana moi si kamini to katela yango décision pourquoi déclaration de gouvernement na yoki yango baluka na besoin de la ion oyebi tango ni dans la déclaration après que ça infiltré ou pas mais eloko moko zali a touché pour y a les colons mbala moko o tout ça na problème na yango ça dit que l'impérium véritabilité pour va voter les gens de la République et va voter mobimba eyebi mais toujours vous la sous ni lelo zoma congolais toujours vous la ni lelo véritable ion eyebi yango et on a za congolais asa na makila ba congolais inaka ya kobenda na pembeni ya président de la République
voilà, on a 10 000 personnes pour passer bien armé, tout taquer pour te libérer. Et là, l'histoire est facile. Mais comme comment, t'es dissoté, t'es beau, ça m'a sauvé la île, boïna boy. Oh, ya mouné, pour nous, il faut ça faut pas monter. Confusion à confusion. Je pense que, oh, ça va marquer avec l'ango, il faut que moi, meka rejoindre ça, rapport du polo, après que le polo va jouer courage à Osama. Mais les combattantes, tous sur la loco, la bateau, ils vont mener à combat. Pour moi, on a même na Facebook, on a c'est parce que l'esprit est athée. Moins d'informations, au Bundani, par la règle, on a l'art de parler. On ne sait pas quoi. Dès que on a de la bino, on a breaké. Vous comprenez? Alors, on a tout ça, on va décider. L'émission est kitoko, on a mis là, histoire. Pour moi, on a touché 60 pour micro, on a levé dans notre trône. Sauf que nous avons fait tout, on a eu pour un cacamonco. Et vous pouvez au bande la maloba, et comment on fait bien la matoya. Alors, nous avons dit que nous avons fait un autre vraiment pour aimer Kakolam Sabat, comprendre tout ce qui va. Et faut que nous ayons fait un peu de moi, mon coroto, ils allaient y apolobaki après avoir détruit la radio à résistance. À Zumba, pouvoir à réparer. Il y a eu la gaffe. Nous avons la dictature, la deuxième république. Après avoir détruit quelque chose, il faut reconstruire la chose. Et même mon corps, la conscience n'a pas si j'étais papa Noringwanda. Je ne veux pas, je ne veux pas vraiment caprice moko boye pour ça la qui nana sala au la netika on appelle mi sala. Il faut reconnaître que les fautes des alliés, que biso ba tozala ki ba ya suka na pouvoir, de perdre de pouvoir, mais tant que perdre de pouvoir, de perdre dans maboka congolais, mais de perdre dans maboka étranger. Et étranger na eko occuper mboka. Et fort pour te pouta pa na ngai on a prouvé bana ya Congo que voilà na tchaki makoki na nganje on a nameka pour récupérer mboka. Voilà conscience à mutu ndenge salaka. Omicha isika mon côté na moto asalaki na yena mobutu te na tango wana ke ye yaki mutasuka mwana suka wali yaki fufuna mobutu. Tadi kezali ndoko ndenge koki ko kanisa. Tango kanisa ni watu zo mona ko donsi na deuxième république. Ko na ba radio au so na te na ote. N'est-ce pas bien. Nous tango zo mboka ndeko approcher pe. Nous on a diaspora nous ko approcher bisote. Ba radio o ya biso o ya kate. Ko na radio mo sali band na yo na ba grotte on dit Bin Laden aux autres yango après ba chango ba tout ba yoki la question déjà bien calculée bien posée comme tricage parce que solo il y a pas de tricage ya awa soko ye awa to ko solo la ndenge mutyo sali ndenge na ba ko benga pa ya lobia to kanga mundu te so to ko triquer makambo mais so ko koma monsieur 6 licence na usutsa ne loko de oni likambo oyo ya combat biso ba combattant tozali banda ba politiciens soki tolandi bamvu ya ba politiciens to koma diviser quand to koma diviser to perdre mbala moko force na biso combattant ali muto ko cha pression mais pression na ko chango avec connaissance na ekenge parce que soko chango ba be ko po bo mama mususu yango avec tout ba réserve au komono che pression mozo ba ke na nazolo ba be na nazolo ba boye te papa tu sais que dans azana raison ni sinzi la pepa ni facile parce que les bateaux soit comme de travailler sous le banda et ba de ça la alliance moko bo o ya yebite l'alliance est banda na tête ni et qui sera na c'est azumi timba ka pandiango mais l'alliance jamais et koki ko banda na c'est peu matadikolo ce qui bandi na c'est peu matadikolo to benga négociation ou bien tantôt na été na kobenga ni masolo moko bo ce qui ça bien parce que présentant pas PDG il pas dans la vision tango papa tseke d'abord qui camere na kemi to ba gini to na be on a dit que lelo to ke ba to ko luka guerre mususu c'est na tango le masolo za na bien is politique des alliés ba tendance ya ba to banate kongola komi ko lamba pona mboka na ye to boyi mususu oya ko cha bi alternative et na tango pe wana ezalaki liboso ba élection tango papa ngwana salaki ba interview na ye tobi nango bazali rapide moko na bité ba na imprimerie ya ndenge nini be ba laptop ya ndenge nini wa fe ba mac po
baza danger na montage ya baliflet omonaka pan bafoto ekangami boum emataki na ntango ya baélection ngwanda plus Tshisekedi est égal à l'immigration bomonaki yango te ntango tokei mwana na tie bamakambo na nzela banini babatrike baélection même liflet échangé na benjile ekomi matama ekomi makambo ebele boyi na boye tukompe lelo ndenge mati nayebi ke po ekita sikoyo eza pasi po tushe oyo esimbami eri tushe moko oyo bino moko oyebi ke ezali na niveau moko ya kosakana te cetadire ke bowelisi eloko mais eloko yango ezalaki no na some te bokasaki neti bakorapidité bino yango wana olobake ranking oyo ya papa na biso ngwana na papa Tshisekedi boyi place euta ifo baboma yango na d'abord toyaka na lobi te lokola koleka c'est la toute première fois toboyi aleka na radio songolo pakala to songolo pakala mais tolingi biso nyonso tu tosangana tosangisa ba serveur na biso kaka tokozala na Skype tokozala sinzeli ya peuple akozala wana na mituna na ye mibale DSV Diana Sulufutu de vous pertale akozala wana na mituna na ye mibale nazotanga ba leader oyo ya tangu wana pe bazana tangu oyo ya ba radio Frank Sandokanda akozala tokomi combien misato Docteur Samba Olonga akozala tokomi combien 4 Jean-Jacques Preston Lukunku akozala tokomi combien 6 et 5 Willy akozala tokomi combien 6 toyokani toyamba Honoré Ngwanda biso nyonso to si radio bolanda bandeko pona yebisa bino ke aza un grand diviseur toyokani si radio toyamba Honoré Ngwanda bato bakei bayebisi ye balobi lokola ba radio wana nyonso tu esangani en tout cas soki kaka okoti na radio moko wana eke bango nyonso bakolo ba radio batuna ba mituna okozwa mituna oyo nano mona te effectivement ezalaki mituna banda Honoré Ngwanda aza kolekana na kati na babiloko na ye wana nano azwa mituna te bayebisi ye bakotuna mituna ye atali alobi me mituna o bakotuna bakebisi ye bayebisi keba bato wana bazali na bepreuve mosusu oyo bakoki kobimisela yo en direct ya bemission parce que topreparaki par conséquence chaque moto chaque leader ya radio na ye apreparaki par conséquence na kofouye kose documenter koyeba esika nini ndeko to kulutu na biso amibebisaki mbala moko na eloko oyo batali babi non soko aleki kaka bato batunye mituna ekozala malamu te mbala moko bandeko bolanda Kandidi Okeke ayebisi ye te tozali na moto na biso moko ya Pareko azali koyokola mosala ya kopanza sango na radio Songolo Pakala Honoré Ngwanda tuni ye wana zali moto na biso ya Pareko oui moto na biso ya Pareko azoyekola mosala na radio Songolo yende soki ayambi yo nde okozwa akopakola yo mafuta akokata yo suki akokata yo babarbe akokata yo bamostache donc ye akotia yo na baina akopompe yo baparfum akosolola na yo lokola ke mwanjelu to nzambe mobikisi ya bayindo Papa Honoré Ngwanda na lokumu oyo azalaki nango ya MPR ngana lobi bien a préciser lokumu ya MPR chalelo tubanzila ngaye alobi mais c'est une bonne idée soki na kendaki kuna na yamba motune ya docteur Epafrax sinzeli ya peuple ekozala matata na yamba motune ya Songolo ekozala matata bandeko tika na kende esika oyo bakoyamba ngai très bien
biso 5 radio tosangani déjà toza kozela basala biso sini 6e radio ekota po to bande mission to sutuka bolani ndenge docteur Epafrax awuti koloba awa to sutuka 5 radio ezali kozela Honoré Ngwanda lekana mais 6e radio ba contacter yango telema moto ya Honoré Ngwanda zalaki azo kola musala kuna batinda ki formation akende koyekola soki ayebi après basala ya bango alekani kuna bandeko obo zali kolandanga est-ce que asangisi biso ou bien divisé division e bandi wana ya ba radio 5 kotoyo toza kozela ye alekani na radio moko kuna pamba te moto apareko azali division aleki Best music. Best music. I love the music. Best music. Five, four, three, two, one. Baba God, now your hand working. Every night, now your hand working. I say, you know it's here. To the sing and the dance and the people that rejoice here. My brother, my sister, don't need today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. Don't be lying. I say no be lying. No be everybody. Don't sleep for night. You wake up, see the light here. See the picture is right here. I know they enter for eye. Make you do your best here. Baba God go handle the rest here. Even if you don't get money, the body they shake body. No need to get your body. If it not be God, wait. The people that rejoice here. My brother, my sister, no need today. If you could do a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. I see my people on a good day. Nobody will. My brother, which kind of be this? Everybody getting always to follow. But you know easy, even if you don't get money, they call it a shake body. No need to take your body, if you know be God way. That's not be me dead body, nobody be no baby. When you fall, you go stand up again, you try them again and again, but you know easy. So they sing and they dance and the people they rejoice. My brother, my sister, don't need today. If you go to a party, make we the tongue of the air. Baba God, now your hand working. Bring it back. Bring it back. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso bobanga te mwa kokoso ekotaki meto longi yango nabanzi bandeko bolanda biso na bokebi na émission oyo lelo tozali kolongola peuple congolais ekai na lisu na ye bolandinga na bokebi po peuple congolais na tanga zali kolanda radio lisolo amituna lisusu te mokolo mosusu amituna te parce que na tangu oyo biso to banda liti oyo ndenge Honoré Ngwanda apanzi radio biso na ba radio alors bandeko biso 6 toyokani akimi na radio moko na radio oyo ake kolekana abomi yango azwi bato kuna bake kosala radio mosusu bandeko radio wana oyo ebotamaki na kotanga kombo na yango radio Lobiko ebotamaki pona Honoré Ngwanda tango alekanaki na radio Songolo Pakala abomi yango akimisi batu na kati na radio wana yake kosala oyo ya batu na ye ya pareko ya Lobiko esika obomonaki kokumisaka kaka Honoré Ngwanda
akamati na site na ye ya Parico bandeko atie radio ya Resistance. Radio ya Resistance oyo efungwami wana yango nde ya Resistance. Mais oyo biso eza ba radio ya Resistance te. Bomoni ke père wana za grand diviseur. Nazolo ba makambu oyo pe naza ko asime yango parce que eleki na diaspora et tant que biso tozali ba leader des opinions batu to banda ba masolo oyo. To banda ba masolo oyo tolobi te ke moto aye lobi eza mabe te. Tolingi bandeko boya boya ebele tolingi bandeko boya. Alors, mais tout ça ko yebisa bino histoire ndenge Honoré Ngwanda a panza ba radio ya diaspora. Naza ko lobango naza ko assumer responsabilité na ngai parce que eloko ya salaki tango bandeko wana bakei ba komi kaka ko kumisa ye. Ala zuna site ne ya Parico a kaka radio boyendeza radio ya Resistance. Bandeko yo zala na place na nga zala na place andeko wana mususu. Ba radio ane bimi sima ya ba radio oyo leki mais obomi yango lisusu yibi batoke na bango kuna okomi ko kumisa yango ya Resistance bango ba combattant biso nde siko division a divisa biso. Honoré Ngwanda ngana za kolobango jamais akoyo kozala un rassembleur yango pe bomonaka oyo ezalaki kuna radio muskaka radio wana na bato bazalaki kuna ba betani pe eyoko bima bendele. Bandeko biso tozali mikolo na ba radio mikolo na ba solo oyo ya lit oyo tozaba nkokota pe soki na lobina betela bino lisolo ndenge ba combattant Angleterre ba bimaki biso tozali ba nkokota parce que biso tolobaka tolobi ba combattant Angleterre ba saisir message biso tolobi ba saisir message peso bolina bete la bino lisolo wana bokoyoka vraiment que sans tabou po tobanda ba masolo oyo mais tolobaka te mais loko naza koyebisa bino ndeko zala na nzela ya singa ba pensional maloba te zala na kimia. Ok, namoni katana no mwa muke obenga biso na sima soki bandeko mibale balobi pamba te oza na téléphone. Merci. Alors, eloko o tozali koloba papa wana sangisi biso te akaboli biso. Alors yo yebisanga moto abongo toko apuye ndenge nini. Ngana za koyebisa bino clairement. Colère na biso ebanda na nuwana parce que atie désordre ndeko zalaki na radio na ye yo kimiseli batu bato yo kimisi bango bengi bango ba combattant kuno bengi bango radio ba mangobo. Allez, okomi ko publier ko sala publicité à radio oyo kimisi batu moza rassembler te na tuna nanu bandeko docteur Pafrax akei wapi na tuna bandeko tango Etienne Tshisekedi alobi ke moto akoyela ye motu ya Hippolyte Kanambe to akoya na Hippolyte Kanambe akozala likote il aura un prix à payer. Tomonaki Honoré Ngwanda wapi lelo nde bakende kosala ba magui na bango atinda batu na ye ba kombata ya Belgique ba Patrick Chibangu ba Makapinga bozane boto na bino pamba te tokoyo kotika lisusu vide te lokuta il faut to balaye yango tango baza kobeta moninga yo zalaki wana oyebi eloko mususu epesaka nga kanda bandeko bolanda ngai nazoloba makambo naza kosimeki responsabilité na ngai mpo nayebi makambo ndenge banda. Oh non, mpo na koboma Hippolyte Kanambe eza je moke hein? Tout petit problème. Mais pourquoi kotika ye Hippolyte Kanambe aboma bandeko na Congo yo koboma ete mais a changé. Le peuple congolais, na habité peuple congolais, monsieur baza fanatique moko ya buzoba. Donc bandima kaka bindima ndima bande ko boza ko benga na téléphone na ko fungola ligne
nazala na bandeko oyo baza na kati ya wanano ke bozwaka na bino ka bakopi The singer, the dance, and the people they rejoice, yeah. My brother, my sister, no need today. If we could do a party, make we the tango, yeah. Baba God, now you